Yé moko andimi ya matana TikTok. Yaya. Manuel Abenga ena ba réserver la chambre ya Mike la Duchesse. En même temps, réservation na ngana Manuela ezalaki. Toke na l'île Manuela ngana kota na chambre ya Mike la Duchesse, Manuela lingité. Ozo comprendre, tandis que toza ba chambre kangami, Manuela zo préférence zo kota kuna yé moko nga apa yepa nanga. Bu na ka débat e bani na kata chambre na bango. Nzoka nde Mike la Duchesse kuna asiliki. Nga pe na yeba na ngelo kote tolala na so mamna so na so leka na ngo pe normal. Bu natala buba to zongi enam dazo sanga siko vérité que non tindenge zala wana babimaka na Mike la Duchesse na pété plan na bisi enanga bi ena yebe loko sali na sepeli na ngote donc depuis yo yebi na yo les défenseurs to bima yo ndongo zala no na beji to bima na to kena na simba boîte de nuit yo sa no pe na beji to bima pe bongo on se comprend na fond disco be est traumatisé na bisi ena bi ena mona parta lelo na Manuela esili na lobi na ena bi nga kete kolinga to ebise mwana tika eka bongo mais il faut emballer ndi na kamata na mizongisa na ngasima azobenga nga na oboya isi ena bi makambu tu babongisaka na boyi na motema moko na bike esili na zwaka témoin moko si omoni babenga ka fi nanyo mon cœur TV na ebise mama bomba likambo na zo ebisa yo mais na obomba ngo pona madame na nga na ndako mais mwana na eloko eleka nga na Manuela izalaka boyizaka vérité yango wana. Mais le quoi na se retiré na ne lokoka moko na oboya akabona na mibali mabetanga ya ofinga nga mwasi na nga yo kango na ebise vite na bina yebi kakoya parce que nde na zui décision opo na boye mama na nga Manuela siliki ko kabwana nga na Manuela euta base na yango eza mama Mike la Duchesse vous comprenez si to kabwana wana yaya 2 jours au hôtel wana ena mtafutango ye wana za témoin ena mtafutela nga ba chambre wana ena mtafuta ba chambre wana zoye 2 jours na garda et propre ozomona tolala ba hôtel à Bruxelles nyoso wana mama Manuela ki de porter plainte lelo ba chiffre ko bima ba vidéo e ko bima oya ba ko ya ba surveillance na ba date ba kamna so ko bima siko na ngatu na boy ye na mutu na yazo chakete o reporter les défenses est-ce que bosani ke to na poto ba biloko etikala na ba machine etikalaka tina ba paiement o nga na futa ba biloko nga na futa na carte bancaire na nga o nga na sala na futele ba parking ya ba hôtel tout au vanda ya les défenseurs aza tellement prêt mais l'autre si nazo sabino vérité nazo kufa pour rien juste na problème à jalousie à bolingo lelo Manuela défenseur ceux qui vraiment que bureau na batouanité so bureau le ya fali bon do ba que par rapport ni ba njoro ba leki oyebi que par rapport que image no Manuela mta baby sur l'image na internet oui lelo naza boso naza sali za Manuela yaya nazo modi jour nga na yebaka Manuela nazo modi jour wana kala lelo nga na mama pasa to zaka na biso benga ki après to kendaka benginga ona na Bruxelles na Fabrice de to kelia pa Karin kitete ba ye bazwinga wana na sombi voiture na maintenant na zo ba plaque te bazwinga to ke na restaurant Karin kitete to lia na restaurant to ba moko akombo lo balanga ke wana betela ka evi solo mo na ba club ba club be changer juste wana kendaka mundele mo boye voilà mundele mo boye alinganga tokenda na club échangiste ne chokanga tellement pour première fois na ki ekota kuna chokanga na betela ka eli solo en fait na ki place batu baza mitakala ba chokanga na betela solo son to komia na abanjo betangi solo na misu ya mobali na metoko adresse yango eza wapi nga bieza nango na Bruxelles na koti na o toke biso misato nga pardon toke biso misato na ndeni na biso mobali na ye toke biso misato nga ngai take biso misato makami oloba mama abano ba ntina se mobali na tuni bo tonga nga boloba ni ye biso mobali ne tanto obima fo oloba nga poto beta biso nango na voiture ba ye ozongi sanga na kati ya voiture ba komi na se na biso mama ka biso mobali ne Fabrice o tuni nga te pona ni fa ki o tuna nga makamna se ko tuna nga ya binini alobi na yebisa ye toke kuna toke sa partout on a yebisa ke mobali na bibe oui ngana na bona uti na Afrique du Sud za mona poto zo banga nyo zo kasoni nga uti Afrique du Sud za mbanga c'est jamais na sana ngo azo sanga mama bloquer voiture nga bia bo fongola nga voiture na kitemba ni o embrasser Manuela nga bisa bapana na embrasser Manuela misu sa bapana bo fongola nga voiture o Manuela ko nek bosa ngo neti ndie ba je et chokanga siko bango mibale mo sa mobali proposer to kendo ko sa na bango misatu partout mobali na na train wana ona cheka line na train ye wana ya naza na couleur a bonka ni aloko mutu mo ba nga madame bo
na que ça partout tina bota tina kombo na sala partout quand na moni bon c'est comme Manuela fingela ngani ke nga deux fois Manuela ko finga ngati na contaminer kitoko je monte na contaminer moi non na isoko na ko baby sa yo rage nyonso finga tia Manuela finga nga nyonso tunde lingi na yo sa no rando te na fi rando te to niveau moto za na poso yo finga nga na pesios comme kam na eka ko expliquer mon kili pourquoi finga nga tia finga nga manche so na za manche yo proposer nga partout to proposer nga lesbien la ngina tuno loko boko ena oui eloko ye aloba na yo oyo wa enregistrer oyo kisanga na petit so na so ke ena ko mekate peut-être ça piège asenga onini asaloni na fibo libolo na ko lo ya solo na mobali na problème te mais na ma camarade na yonde camarade no mobali na za mobala camarade no te ce qu'on a papa beaucoup qui na bino mobale boké na miliza na ngo délire boké kuna ba centre wana nasko na miso mobali no yebisanga na bini nani na miso mobali no mpona bima nani na mpona respect quoi tu vois nga naloba neti nga mobali na ngai nde naza ne bona ko propose yo camarade na ngai te omoni mpona respect mobali na mokili oyo ese ebeba boye mibali yango bazala lobi apres komolobaki ete nasala bango boye tomoni ebele na vie quoi na sens wana ka mais kuna ezala nango so boke na bino bokuta bato baza na bopropose na bino na bino kuna yango mindele bato mwindu mpe bayaka na bango ntango tozwaka bato toyebaka na biso mpe genre moto oza na ye oyebiki moni moto oyo ata toza na biso me omonaka oyo maekenge luta ebota tovanda na bazanaka ata video osala corne ezala te yo kanisi ezala nini ovanda na moto oyeba moto oza nini bovai na bino na love oyebike moto oyo nakoleka balimite moko boye te nayebiso ye na ye tosali coordinateur osala mpona makambo age bavideo bazali tena mabani mais il faut toyebaka bato nini toza na bango toyebaka nakoma bataloba na internet naza na bino mpana na manela omona ata libele manela na internet babimisi libela manela oyebi ke genre ponso oza na ye tosukaka na lok neti osala pas plus osala bongo yo kaniseza so oyebi ke moto aza moto abilobela injona ye mo mpe bakotio buzoba osala na mabongo te oyeba genre moto oza na ye yalo kama yo dalina feni so abike sasa ne mama so la no biko ulinga te ko ebike oyo mutabilobela te za kutulaza mona mutabilobela te ngai na mobali na ngana ko proposer camarade moko boye te loba toke na biso mibale na centre wana toke na biso kuna tozwi na biso moto toyebi te ni vini koni maintenant on peut na sala ngote jo na kena kuna traumatiser ngai na proposer ba te so yo boyo na minga ngasi kana sana na yo bozo yoka ya ofinga nga mabe na yalo nga prefera saka nanga tozo yoka kitoko te fo yoka boyoka nga nesiko na koka te mpona ngai mpona mwa respect mo boye eza moto ayebi nga mobali na yo je sais pas nga nazala na mwa peut-être oka mpe na mwa mokongo eza kutu ya video te kutu video eza nango bokoku na telefone ekota te mais mpona ka ngai kibo mwasi na nga kana okoka te mobali na yo apres amoni nga motakala tosali naokoka ngo te en fait je sais pas non nasala ngo mpe te naokoka ngo mpe te Moi, les opinions, mais caméra, pas de caméra. Pas de caméra. On a mis toi la gêne. On te vivre une fois. Et ma rêve. Ma rêve est compliqué. On a bizarre. Na boli na kata na abi ma rêve no compliqué nga na okoka ngote penza na 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 blocage moko jo ndepe kuna kenda kuna traumatiser nga ntoka na koka sana no te
Non, on a la combo, il a commis 23 ans, il a partout dans la salle à monter. Maman, na lobita ke baba ndokeza mutu na muteza makambo amisana tingata partout ata o mwasi na mwasi bo to ke kusala na sala ngote antina mwana komina ajo problème ya te mama tika kasi nge jena na ka pona papa moi respect na mona ko ka déplacer quoi on sait tout on se gêne pas. Ok, kuna tina ga adresse ok kuna beaucoup ta bat kuna bazara kuna bol nuka ko to bozo na bino mbala maka kuna pe telefone ko ta na ngotero kwa za dilio no kuna usipela penza okuta batu na basi na mibali bata sorti nyoso kuna ni vini ko ni so bobimi na bino mutayebi na ete bazo na pe numéro te za interdit bozo na pe ko numéro te po bo apene loko ko ma numéro te loko te na basi msuma zala wana basala déjà na centre ngo wana bazana bango wana oke bosali bosengi bosala 3 bosala mbino boyoki donc problème on yo sobino bomoni ayo fi Passer libabe pour les défenseurs à se retrouver na Congo isa Manuela naza clair na lo ba on bombati défenseur toke kuna chikeva défenseur azaka na msota Manuela kakaboye na petit na msona Paul ipoup ça ngabi abi vetala mutu no azaka derrière basi kakaboye nzoto ngo yangwana ezeba na ngosuka no tala siko place memie azotika biso bandeko ne mibala azaka na sima basi moi ça ngozo landa ye mona mutamungwa alinga baninga ne basi bon en tout cas mutamungwa azo safia na bioso lingi na yote partout kasi yo ya no olembola ngo ngape na lembola na yango na penanda lobaki bon problème est le ko boyino partout ya kata na lembola yo lembola ngai ba idango na ibite ba mampu yango ya nini Manuela zala nango mais loko na ebité makamba qui part toujours na zo ebate et comme trop na niveau moko la pe majorité zaka trop na ba fi na biso milliard internet bango bazana biloko wana ya makasi kota na page yango omona voice za kuna omona ka photo oyo place omona oyo ka voice balobi Manuela bima mutuma komia Manuela kutabima na papa na yebo mino bokamu oui ozomona musalenga wiki ujinengo na sepele na mute na misha papa ndeni ukoso bon uzana ni ila rasko na cuisine ya mona mnepa saza na bilugo usupenga bongo ndeni na sepele na misha papa na papa libala wana papa libala ndeni ukoki propose mamba bongo mama kama sina una na bilokos ngana na sala ngango tantoka lokuta mabete mobali nanga penda bona na ke povona na sala ngo tantoka mais mobile na ofu boke net na banini wana na banini ezala na boke na mobino moko boke proposer batu kuna boyebi bango te bosali bosisi makamna bino mais na biso batu yeba ni boye na yebi déjà mobile no respect tout na kokosama mabonde na kokango peut-être na net tata jour na kenda kuna nazala tellement traumatisé chokanga na kokosala motali Tena zaki choqué. Peut-être yo so misano sala ngana na sala ngote. Ya mwana peut-être. Na mobali na problème te mais na ma camarade na yonde. Camarade no mobali na za mobali camarade no te. Sona papa boko ke na bino mbale boke na mina za ngo délire boke kuna ba centre wana.
Nasko na misha mobali no yebisanga na bimi nani. Na misha mobali no pona bima nani. Na pona respect quoi, tu vois. On a ba neti nga mobali na ngai ndena zane bona ko proposer yo camarade na ngai te omoni. Pona respect mobali. Na mokilo ese beba bo mibali yango bazala lobi après ko molo ba kete na sala bango boy to moni ebele na vie quoi, na sens on a ka. Mais kunezala nango so boke na bino bokuta bato bazana bo proposer na bino na bino kuna no mindene bato mwindu pe bayaka na bango to zo bato to yeba na biso pe jana muto sana ye oyebiki moni muto oyo ata tozana biso me omona ka oyo maikenge luta eboto to wana na bazana ka ata video osala corniza la te yo na misezani bana na muto yeba muto zana me bo na bino na love oyebiki muto na koleka balini ba limite mo boete Nani shoti ina yetu sasa kwa tunataka sana kwa mambo ya shaba video kwa kali tena mambo mais il faut y batoyer par batterie tout ça là bas tuyeba kwa sababu tutaluka na internet na bila mkara maneno umeona tadi bele maneno na internet kwa kisi bila maneno wewe déjà ton chose na yeye tout soit na log tout ça pas plus Anacha pause. Oui. Chapose. Bato ba olbeza kwa manuela ti bibembe na bino bosaka na bato. Ba manuela ti bato so botanga ba classe botanga ba classe te bino. Oza ba fana ba atindela bino de ba 30 euros ya mwana bosaka na bato bo bloquer bandeli lisole bandi bien na bandeli bosoka komba mutu bobo ya na komole ba sala sambla o sala banzoba ke fo manuela te boyo saba frontière bo pe José Nikitisa eza lokuta bosaka na bato te ti azofinga nga ti ayeko finga nga ti azofinga nga pona boyi partout za mobali na kesa partout za mobali ya bino ku bosolo ba makambo wana acha ena pression ayoka zongisango mama nana zonga mukesima ya mwana pekesa na mobali na problème te mais na bakamaradi na yo nde kamaradi no mobali no aza mobali na aza mobala kamaradi no te siko na papa bokoke na bino mobale boke na mini eza nango delie boke kuna na bacentre wana bozoyoka ya ofinga nga mabe na yazo nda prefera saka nanga tozoyoka kitoko te fo yoka boyoka ngana siko na kuka te mpona ngai mpona mwa bolimbisa nga na kombo ya nzambe etanke leki na bino etanke mwana na bino petit na bino naokina mawa sala te le linge sale sera va famille senga pardon continuer koloba mawa oui mais ya importé ezaka pardon wana oyo kosenga so balimbisi yo gloire à Dieu so balimbisi yo te ngambo etikali na ngambo na bango me mokili emoni kosengi pardon donc osalir mutu osalir mutu mutu asalaki yo mabe vu que bayambanga bien bazalanga bien donc pas mérité la femme a mérité bêtise au fait passe nanga mingi evandi wana ma ekwei esopani eza te video ezali solo moko privé na ndeko mwasi na meilleur ami oyo atrahir nga problème eza te mais trahison nanga vers bino nde esalinga mpasi so na pas perdu ta confiance. Courage. Été à biso, ba camarade, été à biso. Donc il y a la moi la poto moni trahison c'est le mot
Et donc, on a beau, on a dit, ma traître, on a vu qu'on fait. Ouais. On a trahi, bateau, la gentillesse, bateau, bazar, on a bien. Mon vieux, il dit, bah, t'as sorry. Sorry. Sorry, maman, nana, bafana, ya, baleki, limbisanga, na bapoko, nanga, au mérite qui en côté, au mérite paix en côté. Tous un problème personnalité. Passe na moté maintenant na omona ba macho miniature il fallait ça la taranga na ba bêtise na ba finganga mais au finga mi à cause ya musala mobali na yo soki ya mbaki le musumu le quoi raté Mawa la camarade donc pas si mingi bandika na moi c'est abato libala kwa na wow sorry na bandeko toza na internet bandeko nga ba collègue nga ba konifoti na na sola aussi na binote parce que ngana bino to sala musala mafinga ngana bino to fingaka ngana bino mutaza azamo santo azata olaksanga misapi baya biso ngeza mingi na place ba yambaki nga ba pesa nga kopo mai ba mona nga mwana ba mona nga pire ba mona nga ndeko leki ndena décevoir bango pas se vandika place wana na libota nga ba warrior ba fanatique ya fali on a brisé mité malabino parce que comme nga warrior bo fungana nga porte les autres ba fanatique mon côté aboya kinga bino tout boya mba nga na motema moko donc je suis désolé désolé ça va quitter. Merci Manuela, courage, merci beaucoup. Merci pour ta sincérité. Merci. Bonjour Yanadia. Et Nazela Moukia, Yanadia, tant que ça avant Oluba. Bonjour la Tola. Bonjour Yanadia. La famille. Bonjour Ndeko moi c'est Azali Kolo. Bonjour. Ouais, wana ba masolo na bango ba connaissance na bango basalaki. Je ne veux pas être je vais pas prendre parti pris na koki ko lapider Lena pété parce que je la connais pas na biso sa amitié na bango té. Mais je vais protéger oyaza moko ya biso ya réseaux sociaux. Malgré tous mabe na malamu entre biso. Moi Manuela elle fait pas partie de mes ennemis. Mais quand il y a des petits pics, des petits problèmes, là c'est vrai. Nazaka un ennemi moko. Voilà. Donc Lena je suis pas dans vos problèmes, mais je tiens juste à rappeler les gens. Au moni na époque où tozo bunde la fali, Manuela était là. Abunda, nga Manuela finga nga pour la fali Voilà. Moi maman. Tika. La tola. Ça va 5 minutes. Loba yaya loba. Biso na YouTube, yé na Facebook parce que ba Manuela bazo ko la ba maman paradis. Ba sipotana ba vraiment YouTube ya mingi té. Ba ta kaka moi passage ba leki. Ba on bazaki plus page. Donc, tant que tozo bundana na YouTube, la personne qui défendait Fali, na Facebook, na page, c'était Manuela. Donc, pour commencer, Manuela est un fan de Fali. Manuela n'est pas fan de Nana Ketchup. Manuela est fan de Fali. Et depuis Banda Kobunde la Fali, il n'y avait pas encore le nom Warrior. Tant au Banda non Makamba Fali, ils avaient un nom Bakomba Warrior. C'était juste Fali. Après ce qui s'est passé, Italika Bango. Moi, c'est la première fois que je vois Manuela abattue. Aza très abattue. Allez, il a un téléphone, allez. Manuela na banda rando. Peut-être que l'ennemi n'est pas mon ango faible. Yes. Peut-être que l'ennemi va casser ma CPD. Mais, Manuela a défendu Fali qu'on les kabato tout au basali contre Manuela. Oui. Ça, il faut retenir en haut. Voilà. Wana ni maraba warrior oka oba bunda bitumba niki. Mama Congo, wana nde ba warrior. Merci la tola. Côté wana, osa vraiment sincère. Baroni nyonso bazalaka na internet. Mais ba bunde la ka Fali te na faire au moins dossier muné na Fali na internet la dossier niki ça la 6 mois. 6 mois Manuela bunda. Merci beaucoup la tola. La tola 1 minute s'il te plaît à pause. No ba yaya. Donc, toujours pas qu'on prétend que l'inga Fali.
balobela fali ba 2 minutes ba 5 minutes mais Manuela fanda 6 mois ya combat ya kofongola live pa na ye na butu po biso bandoko ta emo ba moyi Manuela zaki trop vers 20h30 21h à bidi aller aille attaquer c'est-à-dire que elle a fait partie na biso na combat ya Niki fali o epesa 6 mois Manuela il était là omoni mutu ataza na mabe azape na ba côté moko oyo Manuela kokozala pardonnable parce que Manuela a biroté au moins toi baba kata grâce pas biso te défendre grâce te défendre pas à qui biroté oui voilà toi si tu fais partie donc ceux qui babi kata les défenseurs parce que les défenseurs a un dossier très lourd makamba putulu là au moins dossier oyo tout ça ndeko na biso moi mobile za na Belgique ayaka na dossier o ngakutu na mata na live pa na e bande ko na commentaire bo edenga papa na biso asala ba émission belé na Belgique ayaka ko bake bata bureau ya fali mutu bakangisi les défenseurs ngana mata na live ne pona ko ba maman les défenseurs a ebi bureau falité a koto akaka moi mukie edi badiata bureau comme tel oye ba bureau fo ba badwana nyos ngani na ebeli comportement Fergani les défenseurs au Kobanga te ka ebi Fergani parce que Fergani il est très compliqué et puis Fergani aza mutoyo a kotane marambo a réseau te moi je parle avec Fergani mais bon mon ngana akana ba live un mot pour Fali, un mot pour contre Fali. Pour toi, on a besoin de bangote. Biso na biso média. Biso to média na place à média. On n'est pas des fans. Na loba bien te. Fergani, c'est si on se voit bonjour. En contre makam na biso à média te. Yangonga na mata pa garçon na Belgique pas frère na biso. Pour na loba ke les défenseurs a koki kokanga na makam ya bureau ya Fali te. Et ça impossible. Déjà Fergani a simba putulute. Ayo tu na kopa putulu ndenge ni. Est-ce que bateau bafanda na France ici ba ka Fergani na dossier à putulu? Il a passé. Donc dossier oyoyo les défenseurs abana déjà pas frère na biso amisi kolobake makamne ya kokangama bureau eza na kati donc ça n'a rien à voir avec Manuela ce ka lobi makambu ya nana za mosi ya star pas tout bazo finga na réseaux sociaux ce qui na moment moko et puis de commencer à likolo na ba question tourner terre compresseur c'est pas quelqu'un qui va on est Lorette sur a besoin le badikam ba Lorette ba bata mon côté Sarah azana TikTok na so lobi alo balikambo en formula o moni ba sei mo ba potana na nenea ayaka Lorette ayaka donc moi je pense que Lorette elle a pas le temps de venir dire que Nana n'aime pas Manuela ah mais ça mo pembe alo bambala moko Lorette baza ba petite sœur ya Nana bakoko fanda entre basi yana leki ba beta masolo na bango ya privé mais ceux qui masolo ya privé ezake abetine di solo na copine bimi c'est que quelque part ba copine za mabe amitié comme bangisa biso parce que zala masolo mususu mais la to langa no to sola to pota na pe na réseaux sociaux to ya kana ngote masolo mususu to sola ka to jamais ngano to sala penda équité mati jamais to ya nango po to ka kozonga na parce qu'il y a des choses à tato potali et maté surtout bando sola ndenge nini soka likamuke boye nango na réseau likamuke na vie faut ko eba ko cibler ennemi ko c'est l'ennemi à tout le monde. Maman, comment on a fait parce que on a quoi ta rendez-vous et on a une ok la tikelio toyo ka mama kongo toyo ke nana Nathalie Sabino ba warrior que Manuela Azaya Bino toko potana Manuela na ba dossier mususu mais na dossier oh c'est la première fois que je vois Manuela dans cette situation cela veut dire elle regrette sincèrement ce qui s'est passé. Voilà et donc bon luka que Manuela za warrior te sachez que Manuela za warrior ya tongo afinga mabe Manuela afinga mabe pour na Fali na kitina c'est pour poser ma question no kitoko moi merci Anadia merci beaucoup voilà et na fungola micro yaya allô Ena fungola micro s'il te plaît allô Ena fungola micro s'il vous plaît apparemment ça na bisoté donc on a censé clôturer live nanga botagelenga ndenani Lorette compresseur hein s'il vous plaît botagelenga Lorette compresseur Luna lukelanga Lorette compresseur pardon lukelanga Lorette compresseur
Et Nathan ça a appel mon Tom se garder silencieux na éviter. Donc tu es obligé de tout ça. Nous quelle l'oreille compresseur s'il te plaît. Oui et non. Bonjour Yaya. Bonjour oui. T'as évité faux banda, yo mto bandi live et tout. Ouais, en fait, na harmonious tout na mono zaki na biso na live Olandi ba harmonious tout na nya expliquer déjà ko uta na makam na bino ya bambongo ya hôpital ya opération tout ça là ça ne nous concerne pas. Les grands problèmes eza ba audio oyo bimisi en état warrior. Yo mo monite ke nana ketchup au finga malakati na fali respect zate. Ton dimaka makambo wana nyonso oyo bimiseli alobaki yango parce que ye moko andimika alobaki yango asengi pardon. Siko yo kozala fanatique a fali. Tant au moni ba propos ndenge wana bazo bimisela mwasi ya fali na fali ezana na respect fali te na respect mwasi nete. Pourquoi ko balancer on a ba compte à rendre na bino ko exposer vie à fali na mwasi ne. Déjà ndena warrior ba audio na cheka ya mukie Sarah. Okay. Parce que na warrior. Vous comprenez? Ouais. Voilà qui warrior nanga. Soki na cheba audio nyonso. Même ni nya fali sauter za la kao. Mais nako sala ngoti. Vous comprenez? Nga na fi ya réseaux sociaux. Nga na ye réseaux sociaux Manuela mtamini na réseaux sociaux. Manuela banda ko sala nga ba chantage depuis kala. Ayo sala nga live ayo finanga. Ayo finanga pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'a pas fait à cop et non pas comment tout ce qui est au abandon le moment depuis quand. OK. Manuela m'approchant na approchant Manuela déjà approchant na boîte 144. Dans un 144, on se m'a bouteille à 5 na tindeli champagne tant na matin na toilette oh zata ikitoko bu. Déjà avant wana kutu avant na zone na sima pona yebaye na yebaye les défenseurs makamba carte le baba carte à réduction petite sœur na ngaza na carte à réduction à hôtel Accor Arena. Yo zongi si biso sous na ba carte. O moni makaba ba carte. Ah OK, c'est bon, vas-y. Et on sait que les défenseurs a fait les réservations hôtel. Les réservations hôtel ils ont payé. Ils ont réservation sali toi-même tu vas aller payer sur place. Sur place. Ils ont opté. Ils ont réduction, ils ont carte à membre. Je ne sais pas si tu as capté tout. Oui. Non, c'est le cas qu'on bénéficie de la réduction, on a fait sur place. Les défenseurs ont fait la réduction, tellement sur la chambre de la Manuela. On a dit non, Manuela, tu as fait les réseaux sociaux. Après, on a pas Karine qui était dans la Manuela. Les défenseurs ont foutu au Kabouana, qui n'ont pas pu na bonne ligne. Pour besoin qu'on a na bonne ligne, na bonne ligne, tenga na warrior, na na ngosela la bonne qui ne tiki bomba qui na zuminda. Après ya ko mona na boîte na approchanga, alobi na nga ya ta ino kitoko et tout na bisa ta inanga na ina sa l'opération na fongo le li. Vous comprenez? Pour tout ce qui est couple les gars, quand on a fongo le li za couple bon on a ligne na sala no tout. Nde la sala ki amo eleki. Tant les qui des accords pour yo sala ko pepi ke go leka tout e go leka te. Tant ko pe beti. Après wana azwa li sous rendez-vous no tinga lo ba preuve. Oyo ko ba ke to beba na ina parti wana c'est fou ya chiko. Kuna tango le kite alobi na ngana zule place sous. Na zule rendez-vous place sous. Manuela sali li bon sali mabeliti. Na zule rendez-vous place sous. To boyo pesa bino makambo. Ba lo bana baka pa ya ko salir. Problème eza ba salir yo te na ebite e na so zo comprendre. Grand problème ya Manuela eza à se défendre na mambwana te problème eza comment moi ça fallu oyo bimisi. C'est ça le problème. Voilà. Manuela ngala zaki na problème na yité. Vendredi aye abenginga na téléphone. Na sa ele réservation tel comme d'habitude alobi na ngana fouté la réservation. Azana mbongo te afutika samedi na fouté la. Na la donc pas de problème. Bon ils sont foutus on habite faut sur place na opesa o mbongo. Et Manuela va continuer la conférence dans les défenseurs pour vendre au solulaté, va continuer les défenseurs dans la conversation dans la conférence. Manuela ça me dit que les défenseurs que et nan nga sana so doublé au jouer doublé G les défenseurs yebi sanga makamni na ndo yebiso et na so kasam pour mamadena se débarrasser na ye et tout pour Manuela banda ko sala nga ba menace depuis pas les défenseurs ko finga na réseaux sociaux. Quand na yo kakango ngape na combien qu'on enregistrer. Pourquoi? Ayebaki ba matisa nga miniature moi le kaka j'ai perdu 7 kilos na sala même dépression ayebi ke nga na banga miniature na linga mambo yate et comment est-ce qu'on charge ni ke no yo charger ya sala ka boyo sala so yo banga miniature ko tango yo bimisi ba audio ebe te ke miniature o mata ça singa déjà ya pas yet malisara abandeke ko kamanga na chantage comme quoi ka yo finga nga OK moi si j'ai pris mes gardes le quoi ya mona nga zoba ya ba no mona nga ndeyo bandisi ko enregistrer voilà
na bandi ko enregistrer pour na yebi ka ko finga nga bandi ko lo partout même na ba camarade on a l'accès que na so saka na que ça les live na que finga ye OK finga nga ya ka ko samu sanga na samu OK y a pas de souci nga pe na jouer ka ba matière ba ça la line na ba aye na ça les hôtel et tout tant les défenseurs aye bisinga que Manuela aye bisinga que na double jeu non jouer double jeu ake bananga aye bisinga pour que ma convention na conférence mais Manuela o ya problématique nga na aye bisaka tango to be banani to ali boso que les défenseurs aye bisinga que ya finga nga pas les défenseurs aye bisinga pour les défenseurs bi ma position ko tanga na conférence ndeni ya koti conférence ake bomanga mais azo ya ko benga nga zo sekisanga sala sa elote na futele mbombo nanga alors ko ucho ko sela nga makambo na bi OK ya pas de souci na tout ne pelote no yambete abandi ko benga nga ba pela o benga nga ba no benga nga ko na c'était réservé à besoin carte c'était besoin d'auto qui ka pour futa na yo exacte que o ba benga muta ça qui non na utinde lo même ba prévoir na tout la réservation ça ile qui a futa bandi ko benga nga pona ya ko futela enembo na yamba ite na bulo yamba na benga na yambi ite na 16h faka ya pas petit tiers na place atika ki ba péri qui na ba ça ile suka ya munga o ya na bando bengo so matin na sena zaki na la possible ba ile nga biloko na kati ya voiture basali ba periki na ye asimi nzela ake sara ya problème te ki tena na ke amona ka a bloquer nga na TikTok na di monde bara après na moni a bloquer nga na WhatsApp isiri na abandi ko sala siko muto ofaro sa oya soki ko futela ene ngolo basi osala ke ka réservation et bon ce Manuela qui moi la poto na yebi définition à réservation na ko futela mutute ayebi te bon abando eza réservation no pays eza réservation avec réduction parce que toi ma carte à membre aux membres mais bon c'est une carte à réduction c'est ça oui la carte à réduction tu vas tout na ça là baba toi yebi na ça là baba mais lié mo hôtel et oh baba no la défenseur na do ça là nous a besoin carte à réduction OK réservation qu'on peut signer numéro réservation aya bloqué partout après wana bloqué là partout et le qui na ngala dia bon débarras on a bien autour ça nga pe makambuté na vandi na nga ba ça la live na bango na ligne ya OTT là na live na bango OTT là abandi ko kopesa d'explication na ya abandi ko tia kombo na nga ena kiteba ex connaissance mo ena kiteba na moni na zaki na compte na nga na faux compte na moni ba tu ba komele ena kitata ya bi ena kitata mala moko mutu mo akomi na sewa nga zaki na faux compte na nga tialo ba ke o faux compte so ça c'est faux archive parce que na mateka na mbamo na compte na nga mutu mo abine mutu mo abine longwa kuna tika ena boya yi éviter nan tant bo ça ba rando et tout et na boya malamo comme na loko tinga banjo fini et loko le salité et loko na éviter na problème na été loko azaki na besoin faire manela soit yeba kite ki ngana za ki pe na ba prise na ye parce que tu vois zela ina na comprendre parce que ngana comprendre na mukolo na comprendre donc Manuela loka bande ko salo ba chantage ka ofinga yo ozwa ki ba prise na ye okome ko enregistrer siko oponi yo enregistrer Manuela na ba prise na ya makamba kindumba vi na ete yo zuka ba prise kota na ba fami belé ça rebelle mais poni yo balancer kota makamba fami pourquoi na balancer côté wana parce que yo zo ya koloba makambu ya fali toujours côté makamba fali nous a vrai vous avez la personne qui est en train de faire fallu, vous avez arrêté. Ou soit ferme ta bouche. Parce que nga passion, yo ka yepa yo ka passion. Nga na za muta réseaux sociaux. Te meka yo fa fingi na makambu na ye ya vi na ye ya kindumba na ye ya vi na ye oyo yebi. Matisa nga miniature na perda 7 kilo. Bino kosa la réseaux sociaux boya ka bolobaka nga na za muta bongo te. Nga passion yo ka yepe pa ka yo ka ngo. Ko na ko na cheba kindumba ne ya kana ngo déjà. Non, moi aussi j'ai frappé. D'ailleurs, sacrifier Fali pour la rendre na yo na ye, c'est ça. D'ailleurs, on sacrifier Fali. Mais déjà Nana zo sambo. Oh, yo déjà ya fingi Nana lobi ke Nana za complexe, zo sambo déjà. Donc rando ya yo na Manuela yo ndibo sacrifier foi ya moi c'est on sacrifier comme moi ça Fali maman. Oh, mais Manuela lobi, maman, zela toza malembe, ngani nazawa, makamna bino na Manuela etalinga te, nga poam nangeza, nana ye internet inde nini. Parce que yo balancer ba audio. Na comprendre yo pe, zela ena, nga nazo comprendre yo. Oza na posa o venger oyo qui se passe. Mais si ko yo po o venger oyo qui se passe, yo ndimi o utiliser arme ya venger Fali. Na utiliser arme pour ba benga na yekuna yo kamutema pasi nenga salinga pasi na yo machanga na oza na raison te soki ezaki arme pour ba benga na ye fala ozwa ba omoni ngale naza omoni dossier niki
nazo ba audio nyonso on abimisa te na timila Fally soko zaki na démarche ke ba bengana e pa Fally fala ozo ba audio wana tout oza nango opesa bata Fally bayoka otindeli Fally otindeli Edi otindeli batu nyonso ya staff oyo yebi bayoka ba propos oya atenaka zela s'il te plaît soki po yebi Lorette la compresseur yebi ke Lorette aza petit nana opesi pe Lorette ba numéro ba biro Fally eye bana même Instagram soko le boza le biloko otindela bango ba otindelo ba numéro otinda pona nini yo sali voix ya internet obimisa makambo wana parce que ozo conseiller internet Manuela yeba kiso afinginga na oyata ba dosali ngande ba machama tuniso ku ba réseaux sociaux yango ngaka na ye wana kasi me yango eza clair yango na lobit yo sacrifier na yo Fally pour venger Manuela donc oza na problème yo na Manuela faut venger Manuela c'est ça non naza na problème na Manuela ayaki nanga na internet yango ngape na ye na eka na internet mais ayaki na na internet afingi yo makamba bino mbale afingi yo makamba Fally te na conscience na yeba kike na koyate ayeba kike ena koyate nde na kofinge na pinge nde ba mesana kwa yo salir bato pingi mutu ti osilisie yango nanga kana yaki wana bref Sarah ngane naza boye na yaki bongo pona arrêter atika koya kokotisa na ba réseaux sociaux na ba réseaux sociaux te na yaka kofinga bato te na yaka kosala ba rando te ya mwana nga na yaki na ye ayebi aza consciente azala na JTT soki azo continue koya kofinga nga na cheka bade audio ka mibale soki azo continue koya kofinga nga na bandaka koya atika nga na zakana réseaux te wana yo ndo osale chantage mama ena yo s'il te plaît soki yo tie ba audio ya Fally bafana Fally faut ba fingo soki yo tie ba audio ya makamba Fally bafana Fally faut ba finga yo parce que yo o revanche Manuela na kombo ya Fally te soko za na besoin o benganise pa Fally tinda ba audio na biro ya Fally o les o fingisa Fally eza normal te ngana za muta réseaux sociaux te tango ya meminga na réseaux sociaux na la place so okay te na ka place ya meminga donc yo ya place ya mema ki kasi yo bimisa matière ya Manuela pa nyozo kanga makana makamba Fally ngo matière ba za mungo Manuela tu pa na bimisi ka wana te zela saka to zonga ezali oyo azosenga nga tokesa partout oyoki yango bimisi ka audio wana te siko soka za osengo bokesa partout ya vie privée na ye ebongo yango ya kasi yeba yo finga nga vie privée na ngati oyo yo finga tanga yo finga na réseau yo finga ngani vie cachée na nga yo finga nga vie privée na ngati tanga yo bimisa makamba cop na nga yo finga nga eza vie privée na ngati te kobimisa makamba cop ya kofinga te mama kobimisa makamba cop no ya kofinga te kofinga ya kofinga mama langa na se mama langa mama ba audio Fally wana obimisa ngo obika te une minute m sous na Sarah bo se comprendre vous avez un problème na Manuela on a besoin yo pourquoi ça Manuela ça on a accepté mais sauf que na ba audio na ba propos et sali nango Manuela te sali des artistes na moi si na ye wana ose na biso tuto ya mama po biso to ya la yo biso to zakai biso mo to sel bango analyse négative na ko swala na kozela par exemple mama langa tokosenga ba warrior ba contrer ba audio wana parce que ezo salir nana na mobali na ye donc yo soki okosambisa Manuela bimisa makamba ba partout bimisa ba nini parce que yo fandisa ba warrior ya solo et ça pour protéger Manuela te nous on en a mama zela mama partout c'est 2 minutes s'il te plaît moi mama zana taliso batu ba kosote omoni ba warrior ba balukelo na ndenga mabete omoni bato ba okumisa warrior ba balukela nga oyebi bato wana na réseaux sociaux nga na yeteka bakobalukela yo mamodi ba warrior te tuna biso yo oza mutali oza ba warrior ya libanda biso wa bata media oyebi ba warrior wana te omoni soki image ya Fally na nana ebandi kofinga na internet obika te mama omoni famille no mobimba ba mata internet ba mata miniature te okoti de muta réseaux sociaux te okoti déjà na réseaux sociaux ya okoti déjà moi mama yo koti na ndenga mabe yo yena komba nana nazo ebisa yo mama
yo ba live esa ma pona nana pona ba partout c'est moi maman yoka biso omoni bato baza binemi ya Manuela ba se servir na yo bon ça va on va tenga yaki pour zela maman kanga data lelo ba wario ba kanga na rendez-vous na ngana okita kota no maman kota rendez-vous ya kota rendez-vous kita kende ma chérie on a biso na se mago kota rendez-vous kanga data lelo ba wario ba lukelo omonika ndeko zo binisa yo kasozo attaquer Manuela no zo attaquer Manuela na kombo ya Fali na nana ba wario ba lukelo wallahi kanga data lelo na air to komi bato bazo pousser yo po ba kasozo salir Manuela bundela Fali pendant 6 mois ba tena ba Manuela pembeni kanga data lelo yo mona biso bazo baketo okotela Manuela zela to ba wario ba simba yo nazo biso vérité bato ba okosa yo omoni bato ba pousser yo kekende ko attaquer Manuela boyeboy ba ko défendre contre ba wario te toza ayobi ba wario te maman si comme tu expliquer ba wario oyebi bango te et puis c'est clair que yo o sacrifier Fali pour venger Manuela o te na lingi ba bengane na biro Fali mais soko lingi ba bengane na biro Fali tanga ba audio wana nyoso tinda na biro ya Fali ba yoka ba ko bengana embala moko la tola ndeko mo afinga biso za kota Australie azala pe na buzo ba mobwe o fi moko bwebwe era ebisaka ye alobite kata ba live no oyo so za na likambo ke na ngona biro ko balukela yo akata ngwe akate tala Fali vomeka ko yaka na analyse ke likambo eza bien te ya ko yako bimisa biloko boye yo ota omoni singa yo zo kende wana ba warrior asolo baza ko d'ailleurs ça ngasala ngobe épisode abi makamba rolobeze bele Lorette bo maita Lorette c'est que ba koseli pe Lorette akoseli Lorette makamba bikoloba la tola muta kosote nazo mona Lorette te Luka Lorette la compresseur ko nazo mona te aza petite sœur nana bacha ko tu Lorette na buzobo te poto Lorette asongi nazo mona Lorette te elle ka service inde Lorette te MK service Lorette c'est là na matiso Lorette c'est là Féline de père et de beau-père so moni mutaku fait la papa na beau-père la beau-père ye wana ye Elka bonjour tata wesi na pia kombo te langa Lorette tinda demande pardon na ucho mona omena ebe tekeza yo service eza Lorette tinda yaya tinda mona mama pardon chérie ba warrior ba balukela yo continue ko salir komba yeyo oh Lorette na matisi alors, oui, Malolo, oye. Elle ka service. D'accord, la pardon. Toyo kaoya. Nana musala. Loreto bimi songi soya. Te toti kaya loba bia za musala loba mbango akita. Wa bimi songi. Elle ka service loba ya mwana mama loba na. Bimi songi. Pardon, ma belle. N'ayana lobana moi si oyazo bimisa ba audio. Si réellement que yo za fan, ya Fali olingaka Fali, ba audio ongana yoki eko bimate. Omoni. Soki okanisi ke yo oye ko sambisa Manuela mwana poto, mama bana 5, alia mbon kitoko. Donc azana Fali te, vine ko changer te. Au comprendre mais c'est que yo yebaki eloko zo sala e ko balukela yo ngana na musala na weekend ngana oyela yo na ndenga mabete mais faut totalisa bato mayi omoni eloko na lingaka pesa rananga ko kotela bato musique mama Congo baza bato moko to bundi ndenge nini bako bwaka oloko la papier hygiénique samba tala ola mwata ya mukolo moko il s'agit ka ko yela msobikete mo intel abeta ki musique penda malamu te ozui mafinga donc eza communauté moko bato babosa na ka bolamu ya bato biso toza bato ya TikTok te biso to wuti YouTube to wuti na ba page tant bazolo ba warrior obilo opesi kombo ya lelo so tozolo ba à l'époque bato parmi bato bande ko bundela Fali Manuela zala na kati ezala okutu ya kokumisa te mais moko to za ba reconnaissance oui abeti mabe biso nyoso tout tongaka même bana na biso to bota to tonga na ba bokilo yona mobali no tonga mère na bango ezala ka po ezana privé so ke bimi ko pesa fo mais c'est ko yo tangu yo ye pona kisabiso oyo Manuela lobi yo yebaki kozo sali oza kotonga to boyi te le koyo linga réseaux sociaux te ma chérie aye déjà
tomona balidesu tomona bamitakala betolomo ya sorte nyonso yo pesaka matière mezalana qui a les cuits qui a les épaules osinga tuna kimani kena tuni yo a-tu les épaules moto olingo pelisa a-tu les épaules. Merci Madikina. Bye. Avant de passer à Lorette, Orpheline de père et de beau-père Basokola au télé. Au moni musique wana. Au moni la groupe à Lorette. Et ça na bateau balinga musique à faire. Lorette a compris comme Sandra Ngimbi. Aza Gauloise. Et ce sont des amis. Ngamo konde nazawa. Na fanda ba analyse moko pour moko contre Fali po aza mutu aza pe na ba défaut na ko lobelango mais soto kutena Lorette to yamba na to pesa ni ba bisou boni donc soto kutani na Fergani comment tu vas bien, comment la maison, comment madame, tout ça et tout, mais mon afanda ka pour mon afanda contre, ça n'a rien à voir. Baza batu ba ebi ke mutu na mutu aza na ni na ye mais oh si wa ye kusala oh yende ko salir na Fali en ka sa batu ba kumisa yende te to kote na biso Manuela te acha ngana lingi acha ba audio ba partout acha ba audio ba partout akote le Lorette la Lorette italoba ngana esi binoke Lorette aza na likambo loba afongola ka TikTok na ye alobi po aza muta maloba yano die toyo kana Lorette fa bia za na ba audio angwe loba malolo bonjour maman Congo Lorette alobi nini moi ça wuti awa so copine bino na imna nga ko so sa ba jona te bi ke ngana to sa ba jona te ai bi sa na audio ke ngana to sa ba jona te au sa ba jona depuis quand amati lobi na live ngala matele ena c'est bon ekoki ngai ena na loba na ena tango loba na za ba voice na ise na bi ena pesanga ba voice ona s'il te plaît ezama amna biso voilà obligation banda te aboya na osola na ena na fego na téléphone na obondi la pesanga ba audio ena boyo ka oka likolo tango boyo ka likolo nde place na yo tiki na na bonde de la façon nyonso kobimisa eloko wana libanda ka boyo bon zela na olo na tiena no wana na mupandi na ena na Manuela baza batute bana papa moko mama moko na makambo mutu akokotela na kati azati na solo la bien na ena to solo la vite fait à travers ena na Manuela solo la peine conférence si par makambo nyonso ekoma auteur compositeur na wa il s'appelle Manuela na côté la moto makambo ebandi makambo les défenseurs tanga la kabatu awa les défenseurs landi alaki batu na TikTok à cause à la té makambo place akendela ki biso ko yebite Manuela pa bima ete pa obimisa seto parce que il faut bana na makambo na bango auto yebite Manuela mutayo ko informer TikTok les défenseurs à cause bino za na prison bakangai parce que a viola kabasi secret bimi changer si j'ai commis drogue OK to ya place wana asala kabasi ba chantage a viola kabasi asala basi ba chantage wana Manuela mutaya na o a internet koto muso ba ba ke tango boza ba ki camarade boye ba ko se protéger oui vous condamnez ena mais Manuela il fait pareil parce que yo là les défenseurs biso to mona bino nde bozalaka peu importe le problème au coca ko on sait biso te que les défenseurs a violé les défenseurs a sali boy parce que oyebi biloko wana yo warrior les défenseurs warrior oyebi sort nango parce que quand yo ko loba na batu ke les défenseurs bakangé parce que bobo nga Lorette la soit Manuela la mona live on sola na Manuela to zena ba ena na bise maman est-ce que vous êtes obligé de remettre condamné côté désolé côté on a peine à condamner yem ta sala ma pepenza kwa ko dévaler batuke voilà les défenseurs ana boloko na lobi est-ce que vous allez obligé ya osala ngo ko yana TikTok pour le balikambo batu ba yebité mutu na yo nde bozalaki vraiment te na ko sala ngo les défenseurs mutu te asaka nanga soki boye na boye na tiki batu bazwa si wana basali ofo basala mutu na mutu asali live na ndenge ni
otala comme tout le monde esili wana te Manuela lisusu kaka na bale défenseur wana eindi siko na oloba bato nyonso boliaka bomatala ba live ngaleka ya bolinga fali te voilà bolinga fali te boya na ba intérêt na bino po bebi ke mokili soit na lobeli fere golo soit fali soit na longo na lobeli fali ou arrêt otalanga parce que mutu o azana bolingo ya mutu o alingi mutu na ye olinga même pas salita lo pango bimata ebi mala balabala jamais au sala mutu bolinga fali te nga Lisa o chokatela nga téléphone mais Lisa elle ne connaît pas Lisa katela nga téléphone parce que nazaki d'accord na Lisa te soit disant les kaya peu importe le problème yoko le kaka obimisa ngote les défenseurs a fait ceci les défenseurs a fait cela na benga na téléphone pour regarder non aolo bananga yo za mwana mwasi comment okoyi ko accepter muninga no mwasi ba usali ba chantage ngalobi mama yo na banombo na ba panel na ba les défenseurs tant aux ulikam na yebo pourquoi pas ko benga la privé ndeni na zui dossier ndeni osali donc pour l'intérêt à ma vie na yo oyo sala ndeto za d'accord na ngote o lobe na ngo mais en même temps au salir quelque part oyo yebiti parce que mutu nyonso yebi dis makambu ya fali na raison de komaka ndeti bino nde bozala ebele boye ba fanatique soki ndeti bolingani na bino ya orchestre na ba warrior etali bango na nini mwasi na mobalo balingani bakaboni mabe baloba na apeka etali fali te toka sala ki est chantage na makambu na bango ya bolingo na bango nde babimaki ya biso ni soka senga ki mbongo ke na rolbimisa ba video na yo boena ya biso ndeti na orchestre na fali na ba misele na orchestre na biro na kati ni boye ba fanati moteme sepelani bolingani bosali bolingo bokabwani so ya fali na orchestre ni ya fali nini na kati o bino bolibo sali fali na ebisi Lisa si kana olinga la faire comprendre dossier o yebite Manuela ti biloko nyonso sokoma bwisi Manuela parce que Manuela gardaki silence tam suma biloko pengo yati parce que Manuela mutabimisi mutakala na ya des défenseurs libanda et infecté orchestre mobimba est victime de son bureau parce que ça mutu balia qui peut bamela qui batamola qui ba réponse à le problème c'est ba régler entre bango ndebo lo bake Manuela tanga bimaki à exception les défenseurs zaki pour la viol donc quand ici les commis drogue na yo qui place les défenseurs le bima ma drogue te na yo qui peut placer la ligne comme on dit audio na bureau te na yebite na yo qui te pour lobby na so na fego abina nga pe na ose na audio na la juité donc wana to lo na noté entre parenthèses bref na weza nante voilà na to yebite les défenseurs tia leki azolo ba ke place azo sala a ovanda fali mutafute lui Maman, Manuela yo sali vandage. Voiture na sombi est victime. Et c'est bon moti qui n'a bon moti. Ah, ok. Et belé ba zombia na sima fali. Et belé pe ba ozo ba couple na sima fali. Et belé pe ba ozo ma belé na ba sima fali. So yo so leki o inventé là, yo sali ni. Et sali ni, il y a inventé qu'appareil là yo no lo ba que voiture est victime et ça là. Na za ba preuve que est victime c'est celle que yo so ma voiture. Et ça ba PC lengi o biso na soto linga to sala. Tant on PC lengi na ndenge no, yo pas PC lengi na ndenge na ye. Avant ni même pas na rotana a fouté les chambres ceux qui y hôtel na ceux qui matete. Même pas la rotana, mais bimi qui ni na tango rotana. Vous se comprenez parce que a PC lengi o ya zo PC. Est-ce que makamo malolo e bongo siko ndenge njora pa binjora na nani janvier ba bimi po bureau e yokaki ba audio a putulu yango ba TV. Mama nazo yebisa yo ngai Lorette na yebisi OK. Voice wana soki ezali c'est que automatiquement fait gozala pe biso to gozala courant. OK. Ngana so ina fait be no Lorette balobi ngabe en tout cas na yo kité. Ngelo na moni a inventé que place on va na fali mutu azo foutela ye. Asali l'inventaire. Ezala ngo ba matala na ya ba réseaux sociaux ndekina. J'ai pas calculé. Mais place à lobi ma ba drogue. Oh ba zoloba en tout cas na yo ki monter place à lobi. Soki ba audio ezali. Poto otika epe bongo ta sali fali poto ya. Abimisa. Appelle Sabino. Avant on y a pas yo so yo kalikambu pa eleni ya muto yo kalikambu bien. Ah bon makaka. Kalikambu pa muto
mutu aza ennemi ya mutu yo yoka likambo wana bien Manuela lobana te na les défenseurs oyana mama les défenseurs bien pour mutu asali ke ba poto ekota makambo tie yokana emata ekita Manuela siko nzora nani basali sortie médiatique poani malolo basali sortie omoni ndeti pona so na oloba ke na inventé tona kosela mutu makambo tamba limbisanga na ndenga na monela makambo lisolo wana mutu akotisela ngo papa edi elle s'appelle Manuela ke tala kutu ba voice eza boy wana pona nga na ye piti tala kutu alobi ke biro mutu esalela ye bato boy na po bango mba ba betala gazon na olaction na longolo FDT na mamna bango na olaction na oyinisa yo Manuela yena les défenseurs na makambo na bango to yebite do ba guerre eza ya bango mibale sikoyo zera tokota na wana poto olinga to comprendre makambo ya putulo okeza lokuta so Manuela akotela ngo papa edi donc papa edi a exécuté sans preuve tellement Manuela la bien explication à Lorette s'il te plaît parce que juste là Lorette est fan du solo penza makambo très bien abimisa makambo ayo eza na kati oui mibale o bazo se prétendre ba warrior donc bana ndako donc azokotela ni A ni B azokotalisa na ese bino ka eboloba yaka po biso to yaka ba media ba tebele bazakana ba ebi koloba soki kisi njora bima selon ga ezali lokola edi ba dete tanga ki kata grâce eza pona ko kate mo sans preuve ko batu baloba souté mais sauf que ba fan mususu o baza na identité ba warrior mususu bazo continuer ko kende kaka sika makambo buzo bezo bima donc kisi njora yaki na idée que kata défenseur na sens que maloba makambo beta malisusu te loba mama loba malolo donc bango mibale baza na guerre na bango les défenseurs na Manuela za na fait vers côté papa Edi donc yelika muke obi biloko ngo ezala kati yo na olakisa yo ngana za bien na papa Edi yo zelo omona ba finga yo biloko ngo to yebi comment ça se passe donc biloko Manuela comment ko jouer papa Edi papa Edi ko kota des réseaux sociaux da éviter so yele likabute aoye bandeli ki makambezo de kizabo donc Manuela jouer na ba rôle ya makambo ebele ceux qui voient sur les alliés, il a retiré ma parole. Mais ceux qui voient sur les alliés, il a monté coup au you. Il y a Mambador, Mamoutou, c'est Manuela. Nous sommes là pour la nuit. Tellement ma bête qui déjà gazon, qui a collagé ça les défenseurs, à cause ça, parce que si réellement c'est vrai, et que voient sur les alliés, les défenseurs, y compris dans la Moko, aux hommes, Bautique a été pour qu'on salue comme Mamoutou, la bouson, batté pour eux à la bière. Mais la ndenga la zomone la makambo oyo c'est faux. Et l'okoyati c'est faux. Manuela azana laissé passer côté papa Edi et voilà pourquoi a créé biloko nyonso. Comment ça se fait? Batu ba olo belaka likabo njora bimi c'est tout à fait normal. Njora fa bima tango yozo tia komba fali na buzo. Et que batu ba yoki ba osani. Parce que biso to bima te so to yoki te to ina to yoka poto. Il y a un lobby que si réellement c'est vrai et que voice wana olobake fali mutati na ye asala ba buzo bana en tout cas a aussi bien ma makamna ye ayebi ti to koma na mama ba na ba sali ba mama ba wana tali biso te neti ena na omona mutu ni yo sola te Manuela voice na explication au pesi awa et kendenge mon côté explication ezate ke ena zo ya ko betelo ke orchestre lobaki boye pona yo yo mutozolo banazana mutu nanga Yves ayelinga makambo ke nana alingite o mataka production eno ke ena mutazolo ya ngwa do baneko bibela nzoto ozoba obenge ko pese non ma chérie non celui no boyoki voice wana likolo bozo la ngotan siko bino mibale na téléphone yo oyo ka voice wana kela biso ngo kasi exacte que non ngana na des téléphones te mwana tse exacte loba na utinde la OK mais ça c'est ma voix wana te boloba kaka when is ma voice ko yoka abo yoka ngo bien na lobi ka kasi Manuela lobi ke ena mutabanda ko yela ngama makambo kwa solo la kana batu ya kuna aoyela ngama makambo bazo omwete ke wana po utsa biso na ba mère po ena to sola bien tango solo balikamba bongo ba osande tile po na omona na mouvement so mutu ni ena so atia panga kasi yango nani atangi alobi yo ena lobai na yo muto memela ke pe ba rapport wana chaque fois tiko muto ena solo la orchestre biso les akanga
so nani oyo ena kopesa eba biloko wana apesa ena ba biloko wana po ena kebulu mais et pourtant na live na voice Manuela ozoloba très bien que voice wana ngai kutu Yves mutu na ngai ye mutaka oyebisa nga ba makambo ye mutaka oyebisa nga ba makambo ke na biba maitsa ko suna podium ti boloba mama Kongo pardon na ndenga mabete tango lobi ke Manuela za fanatique ya fala za ya nana te mais nana moi mobala fali ya nana moi sa fali nana za na moi dire na orchestre wana pe salami oui et ngolo batena fanatique fali fona manquer tango lingi mutu faut respecter moi sinai tango lingi na lobi na sens te ke a manquer nana na loba na sens na zo na la séparation na côté na ndo zo la ke aza alobi bongo pour aza fanatique fali mais nana te oui nana yembara te nana za mwasi ya fali donc tango lingi fali tu dois respecter aussi nana parce qu'elle a mwasi na ye sikoyo elka naomona elka pardon yom tozoloba eza opinion na yo parce que eza opinion na ozoloba po yo po yebi makambelekana na kati mais neti biso pe toana ba opinion na biso toana ba analyse na biso mais bando bandi naomona oza o attaquer plus Manuela tandis que ba problème eza partagé awa soki Manuela za ko tonga na ena mais ena za ki wana attaquer Manuela te Zara landa bien Mama Kongo tika emora expliquer nga pardon si on a dit ça là bien non le ballon 100% ya likambo o Manuela la to parce que si Manuela c'est là Lorette on se comprend si makambo est commis réseaux sociaux c'est Lorette Manuela ya qui na likambo les défenseurs Lorette makambo on a la place c'est la dans lobby banda to place c'est la mobilité on se comprend parce que Manuela ya qui na ko dans les réseaux sociaux ale mutu na mutu bandi ko sa na liste na ndenge na ye akoka pe ko protéger les défenseurs atali ata même makambo to na ngo siko eza les défenseurs te na bango c'est style maman makambo no c'est ça lié à ça et ça Lorette nana mati awa tona Lorette compresseur parce que à côté Lorette Sarah dola to solo la toyokana Lorette compresseur na mati apona yo parce que ti o bandi life ozo s'attaquer na Manuela lokola yo mwana liboso ya FT Sarah ko kata life te Lorette na to kita to benga bureau po olingo bimisanga lokuta na place lokuta ezate et a makambo ndaku to ko sola ngona life te toi et moi to kita to benga conférence OK to benga na bureau conférence pona makamba ba audio wana so ezate pas lobe audio ezate les défenseurs ya Putulu kita na non tout de suite avant sa défense la camarade na yo OK Manuela biba benga bureau po ya nga bimise lokuta Mama Kongo tika bango na baloba biso to sala analyse to ka bango ngana okata live te tika bango bakita Mama Kongo baza bango bibale batu balobela baza makamba fali bakene na baela biso vérité makamba Putulu po elka atie biso na mutu ke biso la Putulu ya lokuta Lorette bokita kasi biso tozela bino na live pour vérifier information c'est bon bokita na kiti sibino mbale bokita na boke vérifier information ponga epa na ngana linga makamba lokute vanda te bokende ba vérifier information bango mbale Manuela lobi bien fuwa miko Mama Kongo analyse photo landa likambu mot par mot nda esapango yango wana yango Manuela mati aloba mati pona likamba Putulu analyse Mama Kongo on comprend que Lorette azo pencher mon côté moko oui azo plus pour partie moko azo attaquer mingi Manuela Mama Kongo toyo koya Nadia tata awa loba nani tika na toyoka na tata awa alobi te banda mati loba tata awa Mama Kongo omoni so totali bien
Lorette compresseur, en solo bané bien. Mais, ça plus Elena. Voilà. C'est-à-dire que, à ces derniers sont Elena, à Sali. Mais, à ce bon, ça n'a qu'à, et ça, ex-victime. Des osambwa. Batia ba audio, biso kasto sa na biso ba matière. Batia ba audio. Et Sali, mini, fali, na. Bango, ce qu'on va comprendre, c'est que, bêtise, ils ont bima awa. Tout va resserrer la mob analyse. Bango, quitte ça. Valère y a fallu. Oh, bango se rendre quantité. Biso nyonso torocha minokona biso to loba. Mama Congo. Au moni tango muto ya kwa kolobi ta ke Lorette compresseur ndinga lobaka aza molobeli ya fallu. Ako kiko ya koya timbala moko ayambala moko abanda kaka. Bango nyonso baza oui, bango nyonso baza fautif. Bango tout baza fautif. Na mona muto aza bien fait. Mais pourquoi makambu ya partout ya ye na ceux qui ba bien on y ya na Elena et comme na ex-victime Tara Lorette et donc comment je l'ai loba non mais ça Lorette numéro tous va numéro Lorette parce que to kitia ba numéro exact oh ça numéro Lorette ité hein tindelanga OK komelanga c'est bon. Donc Manuela a besoin de vérifier la Lorette il est sur là pour tout. Azap n'a pas besoin. Oui, Dikina na yoko. Allô Dikina. Na yoka na te. La tolozo. Hello. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Na air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. TNN. Produit Moko. Aza produit à compagnie Neo Live. Comme on est TNN. Tous en a qui est nango. Ça soit 60 capsules na kati. Tous en a mnini nango. Azana 120 capsules na kati. TNN na sala amin. Premièrement, TNN ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer TNN. TNN a produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et TNN penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto. Mon ba cellule soko kufi. C'est lui qui est malade. Dès ça que tous sont malades, ma maladie chronique que tout ça les lomo qui et kufra ndeni ne kufra na biloko tolia ba ngreshin ke tonzi na kati ba biloko tozolia bataka ba kisa ndenda na misuni bataka ba kiso ça ke bomba misuni na bango tamulai na ba fruit ba veg biloko nous tozolia tonzi na ba kisi na kati yesu koyo ayeko aye tant tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde salami ke no to ko zo maladie autosuto e komi lelo ba nyonso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka ko lesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufa ki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde pe ça ke ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi tu lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala le sur le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola rapé makila à sokola biso makila tant on mêler makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule comme maintenant la capacité il y a quoi sauver ba nutrition. La nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on lia ka pour ma tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc TNN ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyoso santo sanango ça to c'est la TNN asa bena bien pour la santé mutu nyoso. Donc ça on a pour na
problème nyonso ya santé ezoderange yo so amena otanga bakombo esalaka yo na bosala misusu ozala kuna obi non yango ezango mpona maladi na ngai te namela te eza mpona problème nyonso tona babi nyonso alors soki obengi biso na numéro na nga soki osali so whatsapp 078 naza na Cape Town Afrique du Sud obengi na 078 948 648 d okozwa nga na whatsapp osali nga message to voice oexplike nga maladi nyonso yango na comme ça poso nini otanga moko na obosana comme ça na koyebisa yo okoutilize oyo ekosunga yo ekosunga vraiment ezoede batémoignage eza ebele soki oluki nga na whatsapp na otindela kuna bakelke batémoignage toza nango ye bavideo toza nango ye bavoice na kotindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala video ya molai yango vraiment eza bien pour la santé yo ozala bafatigue chronique milelanga ye aobooster énergie moto amela trienel aza moto aza na bandi na age ya 12 ans mata amela trienel ya bana eza toza na baproduit ebele batraitement ya bamaladi nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka trienel nalobeleka na mokuse vraiment yeyo soki olingi oyeba vraiment deep ya trienel luka biso na numéro na pesi yo tolobela ye na koexplike yo trienel ou bien na kotindela kutu photo na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais soki français na tindelo ya français toza moto aza na besoin nango toza na poto toza soko partout oza na Congo wapi totinda o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga trienel oyo oza problème nyonso tona bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie balisi biso boye mutu soko aye avant to bande traitement peseka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien ozu solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to mela ye yeyo trienel dala nga nazobela te mela melaka ngo moni eza bafunga meza ya ngai dala mela edie na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai yeyo nabela takunoni ngai ye nabela te mais naselaki kani na esi minoke nazozobela te mutu nyonso amela abon attende sali soki ozwi ngai soki omoni keno olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrier toza na produit ya neolife wasala so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème ya te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto ana sida ata moto ana sida esila te me ekomisa moto amonana bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo moni neti ye soki omele pe bamama balinga na bango tioko te bamama balingaka tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko oyo nzoto santé ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati na esokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo trienel solution luka biso partout na numéro napesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde lishe okutani na oyo